Et puis bandeko ba bolingo likambo ya kokama po mona ete na poto awa batu mosusu bazangi nde makambo ya kosala tellement bavandi na poto awa moyen ya kosala ezali te balingi pe ko apprendre te bavandi kaka boye kotelengana bazelaka kaka esika matanga ezali po ete bango nde baya kobimisa ete bango nde bayebi koloba bango nde bayebi kozwa ba décision na makambo bandeko ba bolingo famille ya Tungulu oyo balobi ete ndeko ya Tungulu ye moko akei pona koasiste na makambo ya ndeko na ye yo nani yango bobimi na liboso ya kamera po bolobo na bato wana bino bato bosali boye ndeko ya Tungulu wana bogomona boye ela boye na bapoto awa boye awa bovandi awa bazali ko manipule bino bazali ko tindanga bino po boloba n'importe quoi. Et bon, les familles à Tungulu bazui décision pour ite bakende kotala nzoto ya ndeko na bango po bakotisa ndeko na bango na se ya mabele bino bozako yango non il fallait pas basala bango il fallait nzoto ya na Belgique bino moko ba opposant congolais o botinda ki na kati na bozoba démarche nini oyo ya malongo bino bosala ki na bato droit de l'homme po ite bozwa nzoto na ebo mema yango yango bokoki yango. Et bon ndeko oyo ya ye moko ya makila moko mama moko tata moko ayoki susi ya ndeko na elingi ete nzoto ya ndeko na ekota na se ya mabele bino bokomi koya kotelema liboso ya bakamera mpona koloba n'importe quoi. Et puis bandeko ba bolingo mwana mobali oyo tozolakisa bino na foto mwana mobali oyo aye mpona makambo Armand Tungulu aza kolobaloba bilobela mwanza bandeko balobi mwana mobali oyo ye moko ba problème c'est côté la ye ya somo kuna na Belgique banyongo ya ba facture tonde la ye bozo mona peza balobi ndenga zali yo na ko banyongo bozo mona ndenga latina mwa chapeau na ye ya mwindu wana go banyongo ba facture ya kurae ya ba maye esi elekeli esikoyo nde akomi kobeta mutu tango mosusu akanisi se na makambo ya Armand Tungulu mwa bambongo ekokota ya ba kopesa pesa ndenge ba pesa ka bambongo ya matanga yango nde koki kokitisa mwa banyongo na ye kokamwa mwana mobali aza koloba makambo aza kokanisa ete ye nde akomi responsable ya famille Tungulu bandeko ata bato boza komona na ndenge baza koloba liboso ya kamera ya makambo eza na justice boye tango mpe bakendeke na justice yango mpona makambo ya Armand Tungulu bango kutu bazalaka ta na kati te bazalaka libanda bango bazalaka kaka rapport soki ye na justice balobaki boye juge alobaki boye bango bamonaka ta juge yango okomona aza mpe kozwa décision liboso ya kamera na bachapeau alati yo ndire oyebi bato oyo babandaki kosala banini ya service jeune kala na Congo oyo babandaki kobenga bango neti bazalaki bato oyo ya nani basabuni azali kaka lokola basabuni oyo babandaki koya kokontrole batoilette kala na ntango ya lipanda ntango nanu Congo ezalaka propre penza ko bato ya service jeune babandaki koya kotala batoilette ya bato azali kaka lokola bato wana azali mpe koloba makambo ya Armand Tungulu awa famille Armand Tungulu bazongi nsima bango babimi nde liboso baza koloba mpe eke bakomona boyeboye ye moko tala chapeau alati yo ndenge bachapeau oyo bana oyo bakendeke kobinela yango na badanse oyo ya banini oyo mayebo kuna na mboka na Bandundu kokamwa epuis tala kaka bato ngo ndenge baza koloba makambo nyonso baza koloba eza ata na sens te donc moi bamarionnette moko kaka bazwi bango ele batie bango liboso ya kamera bakomi koloba n'importe quoi famille Armand Tungulu ezali Armand Tungulu eloko bango bazali kobosana bazali koyeba te lelo soki babimisi code de famille ya Armand Tungulu est-ce que bino bozali na kati bozali koya koloba pe biso boye vraiment soni boyokaka ta soni ko boyokaka soni bamama ya Belgique na tata oyo ya Belgique boyokaka soni gouvernement ya Congo aza na raison na minute oyo na minute oyo topesi gouvernement ya Congo raison ti mercredi bino bozwa nzoto ya Armand Tungulu botia yango na se ya mabele po ete akendeki kobundala mpo na mboka alobi ete ye akendeki mpo alibere Congo ale bakunda ye na mabele ya bakongo bino sikoyo bozali koloba mwasi Armand Tungulu mais gouvernement ya Congo alobi ete lokola bino bozali koloba mwasi Armand Tungulu
likambo te mwasi Armand Tungulu aya na bapapie nyonso tu oyo eza kolakisa ete Armand Tungulu abala ye officiellement place wana nde omoni place bakatani bameli mai Belgique mpe ezali mboka oyo moya kokende kosalisa mikanda mayu eza te moni sikoyo place bozali koya kokomisa ye po ete eya kokoma ete bato baya koyeba ete libala yango ezalaki yayaka tovanda boyebaka bamakambo mosusu oyo bozali kosala bokoye kosambwisa mwasi Armand Tungulu pour rien. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie na ndenge outi ko éclaircir situation ezali penza clair et net na babiloko outi koloba pona biso toye komona ete gouvernement congolais bazali na raison po ete nzoto wana ekoki koumela boyete il faut bazwa yango bakunda yango po ete Armand Tungulu akendeki kobunda na mabele ya bakoko po ete ye alobi ete akendeki po a défendre Congo na tango wana tango akendeki ko défendre Congo ayebaki teke azali belge ayebaki ke azali congolais et puis ezalaki teke na babuzobo yake iko sala ndebo zwa lelo ke lelo bo banda koloba ete non gouvernement congolais azwa nzoto azongisela bino bino moko pe na ndenge na bino boko kosala ba démarche po bozwa nzoto wana Armand Tungulu ekende na Belgique mais bozali kokoka eloko moko te même ba preuve ya pamba o ezali kolakisa ete Armand Tungulu akufaki na ndenge ete babomaki ye bokoki kolakisa yango te bozali kosala kaka makelele malobe ezanga tina ezali mawa pe pasi yango nozali komona ete bakongole mingi awa na poto kaka kombo kaka tozali na poto tozali na mikili mais banda kotala ba raisonnement ya batu banda kotala ndenge batu bazali ko vivre bandeko on dirait batu bazali ko vivre na bamboka on dirait batu bazali ko vivre na bakabe ya kamwanga kuna na kati ba raisonnement ya batu esengo kaka donc bakomi koyoka bakongole bakoma kaka koyoka esengo ko abimi liboso ya caméra zolo ba esengo ngo tangu msupo balakisa na mokili bien na Congo tangu msuba mona nani kingani ya lekaki na télévision to mona ki ya bandaki koloba wana nyoso ya community griffe pona bango mais landa siko ba makambo bazoloba bozoba na bozoba comment expliquer bino bokoki kokende ko telemela ndeko ya Armand Tungulu oyo babimi musopo moko azosala likambo pona ndeko na ye ale bino bozoya kotelema pona koloba n'importe quoi bomoni bokomi kosala commerce nde sikoyo na nzoto Armand Tungulu lokola ndeko Armand Tungulu ye moko apesi accord bino boyebi teke omoni ke boza penza bato moko bozala ba ignorant bino boyebi teke biloko o bino bozali koloba dans les néants pe bozali neti bato bozali koganga na kati ya désert bino boyebi teke ordre o ndeko ya Armand Tungulu asasali boyebaka yango na Kinshasa ndeko ya Armand Tungulu asasini ba papier même justice o bino bozo sala soki gouvernement ya Congo azwi ba papier o ndeko ya Armand Tungulu asiniaki batindi yango awa justice belge bino bozali koluka justice belge ekosala eloko moko te po nini oyo asinie ba papier ezali ndeko ya Armand Tungulu makila moko babimi mosopo moko poto lakisa bino ke boza koganga kaka dans l'ignorance boza kokanisa ete boko intimider mokili nani akosi bino ke bino bokozwa bokonzi lelo ndenge boza kolobolobi soki tozwi bokonzi tokokende toluka place nani akosi bino bozo rêver ou bien quoi bayebisaki bino ke ndenge toyebisaki bino nzambe asakangeli bino baporte po 32 ans oyo bino bonyokolaki peuple na Congo nzambe aza koyoka kolela na makila ya bato bosopaki pendant 32 ans malgré epona bino ezali tabu bolinga kolobela sujet wana te mais boyebaka ete bato boboma depuis 32 ans po bino bolobaka 6 millions de morts mais soki balobi batanga o bino bobanda koboma depuis 32 ans ti lelo donc 6 millions de morts wana kutu tango mosusu eza moke bato wana ti lelo boyebaka ete balelaka liboso ya nzambe nzambe asa lembi yango wana nzambe alobi ete non tango oyo trop c'est trop bato basi baleli nalingi lisusu te balelaka tango nyonso liboso na nga yango nomoni nzambe aza koconfondre bino ba oyo nyonso bozokanisa na tokokende na Congo tokozwa bokonzi banini eza bandoto ya baba bozo rêve eza neti mutu eza neti un Congolais aza na poto me alali na buta zolota neti asombi pays ya Belgique ake na kwe moko amoni mwa tata moko bazotekisa alobi yo nazotekisa Belgique asombi Belgique après simatanga lamuki na ndoto komoloba ah non le Belgique oyo kala te kokoma na maboko na ngai
C'est ça babiloko bino bozo rêver. Bozo rêver ba makambo ezali impossible comme possible pour na bino. Bo vanda na bino kakawa lokola ba mindela na basiba yokeli bino mawa boza kolia ba mbala na bino banini bo vanda kimia botika makelele. Po ete ba déclaration bozo ko sala ezali mawa pe pasi. Bo la kisa document nini oyo eza ko autoriser bino bo banda kozwa ba décision na makambo itali famille ya Arma Tungulu. Bomoni boza ko loba makambo sans même bon raisonner. Attends justice belge bino bozali ko loba. Lelo ezala ta ba avocat bozalo ba avocat ba funda ki na nini oui ba avocat ba funda na nini. Bo éviter que signature ya ndeko ya Arma Tungulu na Congo. Bo éviter que ezali na pouvoir makasi kemba makelelo bino bozali ko sala. Po ete tant que gouvernement ya Congo ko zo lobite botala ndeko ya Arma Tungulu apesa ki déjà autorisation. Et bino bokoloba nini. Boza ko sala makambo sanke bomi ye baba opposant congolais wana baza ko tinda bino kaka na ile. Pona nini bango moko baza ko bomba na kasima ya caméra. Po ete bayibi te bino boyi bien lo côté ba ignorant yango na baza ko bimisa bino pe boza ko bima ndenge ezali wana boye ezali pasi pe mawa ba congolais yango na toujours ko yebisa bino bolinga koyeba mingi bovandi na ba pays développé mais boyeba kana bino ba makambo ebele te yango na bozo mona ete makambo ebele za ko échapper bino eza ko échapper bino yango na ozo mona ke même ba gouvernement ya Belge même ba Belge balingi kokota na makambo te po ba moni déjà ke boza ba ignorant bino po ba makambo susu ezali ba lobera ngo boye te makambo susu le kana ndenge ya ba entre pays na pays bino bokanisi ba élément o ba gouvernement ya Congo ezali kotinda na Belgique bino boyebi te ke ba Belge bango mo bazo mona te ke za solide alors bino na mo ba élément na bino boza ko na ba preuve te boza ka ba makambo de bouche à l'oreille o boza ko rencontrer bino na bino kaka ba makambo moko ezanga tina ya lokuta na lokuta ezali pas si pe mawa yango wana tozali koyebisa bino botika ko utiliser mama ya bato pour rien mobali na yeke nde pona kobunda pona Congo ezali lokumu bobeta kuti maboko bobina boloba ete bakokunda ye na Congo po ete akendeki kobunda pona Congo mboka ya bakoko et lelo sikoyo bokomi kotalisa bato aza Belge non bino bokoki koatake gouvernement ya Congo te bo atake ba Belge boyebisa bango ke non po bino bolingaka ko bayebisa bino ba vérité alors bokende siko bobanda kotia pression na gouvernement belge nde bokoyoka siko ba vérité oyo bazokoka koyebisa bino te nde ba belge bakobimisa yango sikoyo na banzi ba vérité wana bokovanda kimia mpe bokoloba te donc boza na kati ya Belgique mais bozoyeba vérité wana te mais biso bato toza libanda ya Belgique tozoyeba vérité wana o ba belge baza nango na maboko sikoyo sur place ezali mawa mpe pasi mais bazali koleka liboso ya caméra pona koloba n'importe quoi souci na bango kaka po bamona bango na liboso ya Congo mikili o to balekaki liboso Congo mikili balobaki ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba